parti oyo eza lokola moboti et biso toza bana o parti a boti tozoka nanga malamu ba jeune eloko tokosenga na bino bozala lisusu te ndenge ezalaka kuna yo za susu jeune wana ya lobi te peut-être lobo ezalaki cadre te mais lelo eza déjà cadre na kati ya parti tiko komi na tango oyo mboka elanda yo opo mboka elanda yo il faut conscience na yo eyebake mukolo nzala ekoya kokanisa honorable XT. Alléluia. Bola nanga malamu. Po atanga pe na la kanzala. Ba difficulté yaka partout. Mais ça batu mingi bakoka ka difficulté te. Ya au moins ata mabala. Moi ça donc ka difficulté te akimi libala. Nous avons poussé Yamboto Banda, je dis que NAE, c'est un parti chrétien. Amen. Amen. On a donc Fungola, programme d'Abisso à Popoalelo, Zanan Kosenga, Maman Abisso, Maman Monique, soit Kotika, Maïmak, c'est ma Koesika, ma Bobanda. Basi papa continue à mettre côté dans ya msala nyoko to activité nyoko pokwa na lelo ngala katikati na biso na komba yesu tozana nu kozongela lisusu logana biso NAE Unique Parti Chrétien en RDC. NAE Les partis de saints. NAE L'amour de la patrie. NAE Dans de la justice et de l'équité. avec Dieu Nous avançons, nous arriverons et nous allons installer le règne de Christ en RDC. oyo tozela mosu malamu koleka oyo avec L'amour de la patrie. NAE Dans de la justice et de l'équité. avec Dieu Nous avançons. Des réunions techniques et puis il faut profiter de la présence du président et sur place à décorer le biso qui pour la biso na kati ya NAE lokola bakadre. Donc pour faire sa présence maloba pour la cérémonie la biso. Voilà bazaki mukolo wana. 1 2 3 4 personnes actifs. C'est un garçon très actif et je me suis dit je dois venir pour la ninga na zababa. Hein? Soki nzamba pesinga munoko ya koloba pona nini na lobaka te. Garçon oyo depuis pas na bino c'est lui qui écrit yeka lobaka yeka komaka yeka proposaka comment bino nyos vous tirez la partie na bino nani toujours kana bien les réunions techniques donc les réunions techniques tout ça m'a remis na vous savez mboka oyo ndenge zabo donc les mboka na biso ko oya kokamba biso ezayo kokanisa te ndenge bazobenga président loba na kati ya parti oyo nazolobela na ba cadre nyos je suis votre père n'est-ce pas est-ce que papa na bana bawela kalifa tokowela no mon souci c'est que vous soyez dynamique et nazomona en tout cas félicitations pour na qui marche ngana bino je serai là dans cette marche. Alléluia. Toyokana malamu. Na pesi merci d'abord na bande ko na biso presse parce que na moni quand même que c'est une presse qui est professionnelle. Porter libanda. C'est ça ma vision. Pour ça au moins il y a des fois de quitter. Vous en avez 4 réunions sacrées. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous avez quand même madame. Donc ils sont sur place. Dans le bateau le bana yo. Nangai papa na mwana. C'est pas comme ça. Ça doit changer. Et le changement n'est pas demain. Le changement n'était pas parti au USA ya bisonyo. Sala makasi yo pe ba mona yo. Sala makasi yo pe ba yo kayo. C'est ça notre plus grand souci. Le réunion technique. Le réunion technique. On peut dire ça la réunion technique. On a autorisé déjà. Je pense que
Ajaza. Aza parmi les mandataires na biso na union sacrée. Bola nanga madame. Ngabuna pour moi babula nge matiki ya Lumumba avait 37 ans quand il a libéré le pays. Sikoyo, soki bino ba jeune, pour comprendre eloko wana te, vous resterez toujours le marchepied de beaucoup de gens. Et moi, je ne vais pas avoir autour de moi des gens qui sont des marchepieds. Je vais avoir des gens qui veulent monter et aller de l'avant. Mboko eza ya biso. Imba, so okena kintu la kisantu bazawana, okena kwa mutu bazawana. Tous ces Rwandais font quoi dans l'éternel? Nous avons des démocrates. Et pas la biso, nous avons ba dictateur T. Nous avons parti à gauche. La gauche démocrate progressiste. Tout ça la démocratie, ils ont fait progresser dans nos mboka et faire progresser communauté et faire progresser famille, peut faire progresser mutuye moko. Voilà nanga maram. Biso to komi ba étranger na mboka na biso. Toyebi mboka na biso te. Nous étions endormis et fini le sommeil. Ce sommeil doit cesser. À moi, pas dans la maquila, il y a Congolais. Mais si on maquila, on a Congo, ce sommeil doit cesser. Producteur du content. Bandeko. Ah! Nous sommes au la Banzala. Mais Rwanda comme le premier pays producteur du content. Rwanda jugera pas naïf. Alléluia. Ce sont des choses qui doivent révolter cette jeunesse. Ceux qui vont saler l'eau pour un mot côté, le pays vous demandera un jour. L'université pour venir gérer notre pays, mais le pays que nous voulons gérer est en train de risquer. Il va donner ici $25 na yo pour faire ce chat. Papa besoin d'un homme. J'étais aussi parmi les candidats qui étaient provinciaux. Mais vu l'état et les changements, je me suis décidé de changer pour faire partie de l'équité nationale de la société. Et ça dit bien, pendant la maman moi on a le na parti. Asali affiche na yo wana. Yaka. Vous êtes vice-président national de la Ligue premier vice-président national de la Ligue de Je te donne ce cadeau. Comme Mobimba. Autant que vous avez kokota l'hémicycle, vous avez bakubundela ba jeunes. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mes sincères félicitations. Mettre en répétition ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Il faut travailler avec des ricains. Tout pour ça, les locaux moraux qui ont été les actes contrôlés dans la partie, vous êtes au niveau. On va nous la chaîne, on va nous faire une mission. Il faut que nous connaissions Ngai. Vous savez, madame, pour ça, la ligne. Que Dieu vous bénisse. Au nom du parti, je vous déclare cadre de ces grands partis. S'il y a une question à nous poser. Parti na biso NAE, planning autre qui a élection il y a cadre de formation. Na cadre de formation, ne bokoye ba biloko wana. Parce que soto lobeli yango awa. Mutu mususu to lobela wa zuya papa. Oyoka na note lipokodise na frère Patrice. Voilà comment na complicité à gouvernement na biso, il suffit. Voilà, mais yasuka pona le liolo. Président, Oui. nous avons une union sacrée avec 200 combien de partis 226. 226 partis. Nous avons un bateau de travail depuis mon bout de dans système. Est-ce que le bateau tu as la machine Posez la question pour la formation. Débattez.
mais so nalobi yango awa bato nyonso bazawa nayebi bato bazawa te ntango yokoya na formation wana nakoyebi so makambo wana kati voilà mpona nini tolobi boye parce que nous voulons aider notre ami qui likambo ya mibale parce que vous devez avoir votre bureau fédéral eza bongo te bolandanga madame eza bongo te soki bozalaka na bureau na bino na bureau mpo secrétaire aza wana bakola mafufu na secrétaire balie bazozela bino ya bozwa bureau ndenge bato ya mibunga bazwi mpe bureau na bango bolandanga madame ngai nde président ya nini oyo kosinye dossier ngai olingi okoma bourgmestre ngai kaka bakotuna nga omaka nde natie mamo ya presse azawa na presse na nde natie bino misuku eza na bato mosusu azoyeba te ke cadre aza motu monene ntango tobino tocontribue autant po tozo Excellence, Monsieur le Président national du parti MAL, et cher secrétaire général du parti, membre composant du comité directeur du parti, très chers cadres et cadres du parti, des représentants des organisations non gouvernementales, très chers collègues des caucus des jeunes leaders du Congo, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, bonsoir et bienvenue. Au nom de tous les nouveaux hauts cadres et cadres du parti, en ces jours, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, qui est le maître des temps et des circonstances. À notre cher président national, Excellence M. Jean-Claude, et à son épouse pour la confiance placée à notre modeste personne. En particulier en me nommant comme étant au cadre du parti étant que vice-président national des Ligues du Jeunes. Nous adressons également auprès de Monsieur le secrétaire général l'homme de la motivation, l'homme qui ne cesse jamais de me dire de bouger. Aujourd'hui, cet honneur, je vous le remets. C'est grâce à ce et je remercie à tout le monde, à toute personne qui ont crié à nous, à toute personne qui nous motive chaque jour, jour et nuit, de travailler et de bosser car le Congo a besoin de nous. Et encore une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Il y a des bosso, oyo tolati, et belé baolobage, eza lokumu. Mais na rotala na motema ezali responsabilité moko ya makasi otozui kobanda lelo. Kotala Congo na biso mobimba 26 provinces. Evani na mutu na biso ezelo papa ezelo komoko tozo kumisa te. Mais ya liboso tosenga nzambe apesa biso makasi bwanya pe mayele. Na osala message oyo ya ko benga biso nyonso, en particulier d'abord le président. Bilenge to manyoli malamu boni boni mboka na biso ezali. Totelemi pona kobunda, pona kolonga, po ete biso pe ba bilenge tozwa pe esika ya kosala na kati ya mboka oyo. Eloko ya liboso tokosenga président kotala susu ba bilenge oyo baye susu liboso awa. Bilenge oyo bazalaki bapesaki confiance na ba oyo babengaki. Toyebi baparte ebele babengaka boya. Mais tokenda pe esika tokendaka tomona pe eloko te bilenge ebele lelo kuluna criminalité ekomi makasi na mboka parce que topesaki confiance et pas batu mais batu wana bautilisaka toujours la jeunesse po bazala na nsima na bango lokola baescalier bamata mais lelo babilenge oyo batelemi balobi non tokoza susu baescalier batu te biso moko tondimi tozala baescalier mpo na bajeune tomata likolo po ete biso tomata lokola bino bozali likolo tokosenga accompagnement na bino. Mais que nous allons travailler jour et nuit pour l'avancement de notre parti et que la jeunesse de notre parti NAE, Nouvelle Arbre de l'Éternel,
et parmi la République et dans le monde entier. C'est un message très profond et nous prenons acte de ce message et nous promettons à tous les jeunes l'accompagnement du parti. Parti ezawana pona ko accompagner mutunyo. Parti kabolité. Congo et Kendelibo liboso. Mutu ya bongo parti azawana po accompagner ndenge parents accompagnaka mwana na ye. Parti oyo eza lokola moboti et biso toza bana o parti a boti. Tozoka nanga malamu. Ba jeune eloko tokosenga na bino. Bozala lisusu te ndenge ezalaka kuna. Yo za susu jeune wana ya lobi te. Peut-être lobo zala ki cadre te, mais lelo za déjà cadre na kati ya parti. Tola nanga malamu. Au lieu que yo banda ko landa bato, siko komi na tango yo, mboka elanda yo. Opo mboka elanda yo, il faut conscience na yo eyebake. Mukolo nzala ekoya ko kanisa honorable XT. Alléluia. Bola nanga malamu. Po atanga pe na la kanzala. Ba difficulté yaka partout. Mais zana bato mingi bakokaka difficulté te. Ya omona ata mabala, moi ça donc koka difficulté te akimi libala. Mabala koka difficulté te akimi ndako. Or oyo eza ndako na biso. To bunda ata bisengo, ata bapasi to bunda ensemble. Simba wana salire. Mais ceux qui ont na maboko na makolo, otie yango na kati ya parti na yo, obundi. Okomona parti apoza l'escalier na yo. Parti eloko lo bakisa visible. Ndeka tolobele ya mamba bureau otie. Tolobi ono toya na bakadre yo ye na bango. O toza na marche, mutu aliboso azo contribuer yo. Automatiquement bazo zo note ko kanisa te ki makamoto zo sala awa, eza ya lukuta non, nous faisons des choses sérieuses. Eza lukuta te. Parti azo komaka, yo oyeba te ke bazo pointer yo. Mukoloba oh non, toza na besoin ya bourgmestre ya commune Kitambo, NAEAP sabiso ye. Mais tokotala non, en tout cas, nani oya zaka makasi pona parti. Boso nanga malamu. Tokobenga bato afuna botala biso konote, tomoni ndeko Jiresa zaka makasi. Ata tanga na mingi te, tozui Jiresa comme bourgmestre. Bino bo finga wa yebi français te, mais bino bo yebi te loko esali ke tozwa Jiresa no tia ye wana. Kande bo finga ngobila. Boyebe loko batie ngobila wana te. Bola nanga malamu. Donc sala musala na kati ya parti. Sala il faut quoi oyo zali parti ye et yebana. J'ai beaucoup aimé Cédric. Cédric na moni azo solo na un député ou na za député mais yeba yo za solo bu député, onction na bu député, ala te sharp na ye. C'est ça. C'est ça. Oza ko se valoriser. Bio za cadre, er moko eza ko la mo Christ so bombi Bible. Pour comme place ba dans le toko bazawana. Non. Identifie-toi toujours. Je suis là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Andeko mbote na biso. Mbote lisusu. Na kopesa bino témoignage moko ya muke kaka parce que tozali na mutuka tozoya et on était avec l'un de cadre. Papa Telema. Papa nani? Papa Poutou. Oye ça va ndeko tant que tozoya nani abengi biso. Maman moko boye na Angleterre. Voilà. Tozoya la mutuka tozali biso mibale. Nazui appel. Soli à peu près 45 minutes. À se présenter dans la Grande-Bretagne. À mon avis, ba image. Azaki au travail na mutu moko ya biso ya mboka wa na IBPS. Mais ndenge ba yokana ki batambola eza bongo te. Mais tant amoni NAE. Na activité autosala ki awe elekaki. Amoni na bilili ya sepeli et a luki na ba Facebook ti aye kozwa numéro abengi ngai. Donc souci des alaki kala na 18h awa nde toza il faut na benga e ba sola na président parce que alingi avandisa fédération ya Angleterre. Donc c'est pour vous dire
que makambo tozosala eza masekite. Deuxième témoignage, nalati écharpe na ngai, nakuti bato bavandi ebele ka nde toza bozela bakota. Mais en me voyant seulement na écharpe, Moutazo m'a dit, papa, vous venez. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais voir le directeur, j'ai son courrier. Sans que tout le monde elle appelle une fille. En compagnie de l'excellence. Aïe, bingati. Heureusement, il a quelque chose dans la poche. Pour Nakobima, je vous dis, tous les policiers ont bagui du bandawana. On entend une excellence, c'est la confiance. Vous comprenez un peu? On dit que vous parlez d'initier la France, ce qui doit se passer. Donc c'est pour vous dire qu'il est temps, ma gêne, de s'engager. Parce que tu as remarqué, surtout, ils sont dans le cadre. Ils sont aussi au lati écharpe pour vendre. Balobeza mingi eza ya kati nde président kaka zoloba tokoyeba ngo soki tokoti donc tokomi na suka mingi ya kolobeza te kasi yango nainga loba mama otiki parole na vraiment tokoki kolekisa bongo te saki bamama mpe baloba et surtout ke teza na mois de mars nakobanda nanu na kopesa bafete malamu. Il y a mois de mars, il y a droit de la femme, na maman nyonso azakati na biso. Tozoloba nini? Tozoloba ete mwasi na kati ya NAE azana esika. Esika ngo eza esika nini? Soki totangi na kati ya Biblia, na kati ya mokanda 1 Corinthiens 11:11, tozoloba ke toutefois dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme sans quoi? Sans la femme. Amen. C'est que les autres, c'est la biso pe na kati ya NAE. Place à moi, c'est dans la pembe na nani. Ya mobali. Mais nazo kama wana moni ba papa ebele, ba mama bazaki. Donc nazo senga na biso nyonso. Ba mama o to vandi na banda. Ba mama cadre o so komi na o esika. Koloba te ke non ko na komi cadre, nga na vanda, muso azo bisanga nini. Nga na zana na ambition politique te. Pourquoi esengeli na kende koluka ba mama mususu? Alors que ba mama bazo nyokwama. Na este kuna ba bazonyo kwa maprice za banani na awa papa basi baza violé basi baza tué mais tokoloba ndenge nini esengeli maloba na biso pe koma toloba ke biso ba mama tozo sepela te et bongi te parité ou toloba parité eza neti slogan et toi ndenge mona ba papa mais est-ce en réalité tozo vivre en gros non. Donc, aux en attente, il y a pour vendre à Kolbaké, tostokomi, nam tokomité, to multiplier sous effort pour que parité wana et comme réel en travaillant, ok? To meka komi salisa vraiment ba maman nanga. Donc, nazo senga na ba maman ou nyon so bazawa, musale bandi. Ça fait vendre d'ici là. D'ici là, papa peut dire une séance que non, il faut bisognon so monto luka 7 personnes. C'est quand on s'en donne. Bonité fédération Funa et à la pépa des débats la plus au fait que non, donc on fait la fédération parce que jusque là, on n'est pas une fédération. Pour la nini, parce que toi atteindre non ou non, c'est qu'on peut comme à 220 et sengeli, bisognon surtout qui t'a sur terrain. Nyonso azana musala ya kokende koluka. Kolobate ke ngana za maman, te maman pe sengeli aluka baninga ne ba maman. Pour bailler à bisognon sur longo, na ba maman na ba papa, to koka koma penza, to mema bokonza nzambe ti kuna na kobanda na mutu ya mboka. Amen. Point de vue na ote et autres fungate pour tout avancer. Donc ça la que me connaissent tout dans tout la mais tant to créer mini groupe voilà, des apports pour changer, permettre de l'avancement de la fédération de bisous. Amen. Amen. Tomisa lisa vraiment ba moment des qui vont au Kenya kanti les moko age azana programme pour les capoler bisa biso ndenge nini makamufu etikali pour salir na monde ndenge maman nous a vraiment na kati ya préparation à marche wana marche wana ko sala biso visibilité makasi parce que programme eza pour le mois de 2024 ni zambe ya nguya zambe ya kasi konso pamba te zambe yo banda ki na biso ni si katikati na biso. Ça, ça y est, pour les pour son matin, et quand ils vont accompagner mon comment on a dit,
Merci. S'il y a des photos qu'on peut prendre, moi je t'offre. Bonjour président. Bonjour madame la journaliste. Oui, sous le lot a une réunion technique. En un mot, la réunion technique, on est qui pourquoi? Bon, réunion ya lelo, eza réunion oyo toyaki pour nous préparer d'abord marche auto soutenir l'action nyonso oyo parlement zo sala. Parce que comprendre que parlement oyo président Mbosso azo diriger eza parlement oyo ezo sunga mboka ekende liboso et toza vraiment derrière parlement ya président Mbosso. Alors toza ko se préparer ensemble na ba fédération nyonso parce que parti eza munene. Alors toza ko se préparer ensemble na ba fédération nyonso pour na ko sala marche wana pour na ko soutenir l'action ya parlement. Parce que tout le monde qui mi beko parlement zo mikolo oyo nde mboka na biso ekokende malamu. Nde toyaki ko solola et puis to profitaki pour na kopesa ba ndeko mosusu bokonzi ka ndenge to salaka ndenge toyaki. Ça marche en gros et ça la quand? Bon, milieu tozo bongisa pour esa marche, il faut qu'on comme la bakonzi à ville. J'espère que ça ko sala mana mikolo yo mais bokoye bakaka parce que esa marche esa très important parce que parlement a besoin de soutien à la population. Parlement na biso ezaka moko ezami balete bato baza wana biso ne totindi bango baza émanation na biso et baza na besoin de soutien na biso pour se sentir abandonné parce qu'il y a des décisions cruciales au parlement sengeli azoa pour na nini pour na mboka na biso. Alors ce qui parlement azomona ke na simana ya zaye moko yozala mabe mais d'ici là bokoyeba nous allons informer to ko informer bien. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur. Oui, bonjour madame. Tout ce que vous voulez. Ce qui faut se présenter aux Anani Nakati ya NAE. Oui, merci Naza Elenge Desmond Biadounia, Ruvuga. Mingi mingi baye binga na kombo ya l'homme de l'action Papa Kabola Lipa. Nazali président national des ligues des jeunes et à parti NAE, Nouvelle Arbre de l'Éternel. Moninu, tant que président il y a Ligue des jeunes, un mot pour les jeunes il y a Kinshasa ou il y a République démocratique du Congo. Oui, maman, naota la lelo omoni naza entouré na bilenge. Lelo bilenge tolamuki toye pona kobundela mboka. Parce que mboka na biso po lelo ekende liboso senge bilenge bazala. Totali malamu ete tozalaki liboso manipuler na ba oyo bazwaka biso lokola ba marche pied na bango. Mais na kotala lelo parti politique oyo NAE ezali na lisanga ya bana banzambe. Donc olakisa na etinda oyo parti ezali koloba déjà totelemi tozwi conscience tolobi ete biso pe tosengeli pe pona Kongo na biso ekende liboso. Donc nous ozomona ke lelo bilenge totelemi totiki ba oyo babandaki ko utiliser biso totiki bango tolobi biso pe tokotelema tokoloba pe tokobunda pona mboka na biso. Avec le jeune d'aujourd'hui le Congo et au Simba prochainement. Oui maman tokoloba ke avec Dieu tozana kondima. Omoni bilenge bazana nune balobaka ke mboka evani na bilenge. Bilenge soki otiki ba bilenge eza lokola ndere otie mboka non na danger. Donc na ko assurer lelo na ngonga oyo ete bilenge ba oyo nyonso pe na beleli pendan ba o bazali libanda ba oyo bandeko na biso yo ozwaka machette okendaka kokata bato lobi ete mboka na biso avancement ezali te yo mutu ozalaka na eliki ete okoma na makanisi noke oyo te nake na mboka bapaya a na Congo awa eloka malongi ezali te na pesi yo lisusu confiance ete eza na bilenge oyo bazali wana soki yo pe oye foyeba ke oza na part na yo pona mboka na biso mboka oyo Congo oyo mutako uta libanda te aya kobongisa mboka oyo ezali biso bilenge soki lelo tosangani tosimbani na maboko tolobi ete ensemble nous allons avancer et nous allons arriver et le Congo dira quelque chose de nous. Merci.
Maman, merci beaucoup vraiment. Biso to 5 minutes, merci beaucoup.